te ngai naza contre makambo bato bazoloba puisque comme si bato baza na posa Manix Chibuka kende obala bango te libala ekoza peut-être ambité okoza kozala mobali na ndako me wambiaka libanda wambiaka dio moko boye le souci na ngai ezake bato balongola envie wana ya koenvie Manix surtout soki otali bato azosala analyse ya mabe ezaka bana basi lelo soki obalaki te balinga baloba alandi lokola mama na bango aye kobala na kimukolo obali na age ya bien ndenge bato babalaka babandi koloba soki ozala peut-être na kisasa ozotelengana balinga baloba lisusu mama na bango afufa atikela eloko te tala mwana balinga balo donc mpo na nga zala yo projet no eza mutu te ndenge bovani na mama papa na biso papa Manix Chibuki Cashman le milliardaire congolais en Europe bato baza na jalousie ya mbongo na ye bato baza nde bato nde bayebi bolingo mama na ye te peut-être te bolingo te voilà correspondre aux ala te ndeko nanga mutu nyonso oyo omoni na sa moto toza na badepase na biso libala eza destin sasa oza voilà okoza peut-être obala bala mais moi ça vie na yo te mobala vie na yo te okutana na mulongani bobalani na bino ozomona donc libala eza makambo nzambe na bana na ye makambo. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis fidèles Internet, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission. Encore une fois, votre humble serviteur, ça Talou T20, toujours dans Nouska TV. Un grand merci à le boss Maradona à Missy, Motema à la reine de Londres. Maman Nabiso Nanouchi à Missy, moi je suis à la Kitoko, moi je suis à Pembe. En tout cas, grand merci pour la fidélité, confiance pour Messana Kopesanga. Merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ici d'ailleurs. Partout dans le monde, à commencer par celui qu'on appelle la Riscasa des classes mondiales et mondialistes, Père Abapeti, il n'y a pas Mbezala jamais, Bertus Souvebele Junior, Madame Belinda l'élite et Nanga Nabete la Ratolo. Un grand merci encore une fois à celui qu'on appelle Horizon Moukama, le jeune millionnaire Nagati à Londres. Entre lui et $, il n'y a pas de trait d'union. Très chers amis fidèles Internet, comme vous voyez, on est là en pleine centre-ville. Oh, plutôt, on va analyser par rapport de l'actualité. Nous avons plateau, nous avons toujours accompagné durant toute l'émission. Il n'est pas opposé, lui c'est un ami journaliste chroniqueur ou avec lui. On va analyser Bogard de la presse. Au bon pas au côté de la plateau, on a vu ce poteau analyser. Bogard de la presse, bonjour. Bonjour, Nanera selfie. Vraiment. Bonjour, na batutu ba kota la biso po. De partout dans le monde entier. Mala manga yo yebika ya mala manga. Plaisir à toi, ouais. Kitoko ya kosakana te mon frère. Voilà, on est là en pleine centre-ville. Tous dans la bandale. On va bien tout pour une place auto-analysée par rapport à l'actualité, par rapport à mon mot de Internet. Nous avons vu ça, moi, c'est Misamou. Pas à bon, moi, il y a Sœur Marie Misamou, personnel Matika Bisso. Bah, autant que na bon, na Manix Chibuki Cashman. Je sais pas, ton ligne peut être analysée, tu éclairci opinion par rapport à mon bango. Mais question autour d'abord, on a vu la photo, on a vu que Misamou Balami, à Balanina, on a vu Manix Chibuki Cashman. En tout cas, le côté m'a bêté. Et ça a plaisir à trop. Et ça a plaisir comme on a. Moi, c'est un mélanzambe à Joana. Aponia za na molonga ni na ye. Pour ana batunzo ba yemela nzambe a Joana mais baza ba mibate ba basa kindumba. Oui. Toza bango ba mituzu ko to baleki na age. Mais basa la kindumba. Siko mutu o azuli kanisa bino na zama mwasi. Mie bona za na loko moko boye partenaire na ngai. Pona boya kotambola butu na boya ba boîte na boya ko sala ba kindumba me bona za na mutu oyoyo akochanga à l'aise na za la bien pona za pe na ba posa mutu za ba posa na ya mobali ya mwasi ndenge za la. C'est l'effort ya kozana mobali donc en tout cas ngai plaisir d'abord yango wana ya omona mwana mwasi azuli kanisa kozana mwasi voilà azuli kanisa ya kozana mobali voilà donc siko esalingana bien voilà yango plaisir à liboso yango wana nan. Voilà, on est là, on est ensemble avec Bogard de la presse. Les jeunes millionnaires. Mais Bogard de la presse, c'est lui qui est le Rangopé et l'initie Zahir et Sali Batouming. Et pas si, Batali vit à Manix, c'est Chipo qui n'a vu à on a vu sur rythme, il semble à correspondance des athées. Batuango banani, Batuango, Batu banani. Bandeko Bile, journaliste internet. Tangelanga journaliste internet. Oh, il y a bala, bataille, mariage coutumier, religieux, na civil. Mutu te akolega na télévision pesa mutu leçon azati. Bato ango banani, bato baboyi banani. Boto mundo so Karine Mokonza télé. Non, eza propos ya mutu. Mutu moko te akolega na TV pesa opinion.
concernant ma mariage à moi na Marie Misamu na Manix Chibuke pour ça on bien na mariage wana coutumier bazalaka te bakangisa ba photo te ba pesa bango invitation te ça dit mutu moko ta yebi kantimini na bango mutu ngo nani journaliste ni na internet akoleka na télévision po aloba makambo moi na Marie Misamu o babala na télévision to mona est-ce que pour nous le maman il y a rythme il faut qu'à payer au bal mutu akopesa mutu leçon que leçon à libala il faut quand même olega déjà peut-être na libala il faut yo moko za nani oza marié o umeli na libala après okoya koyebisa bato makambo ya libala oloba ete j'espère que vous comprendre que ça bato mususu omona ba basi omona ba la basi mususu ya makambo tozoloba Marie Misamu ane ya bali mais moi si peut-être oza na 25 ans kolata mini jeep a bali te kozala libala ekoya te kozala libala ekoya te donc pona koloba ete ndenge toza bo toza direct ya kisasa botana ndenge baza bilongi mabe nanu de la presse mais au moni eloko ezotungisa bato mingi batali vie ya Manix Chibuke nda mina rango na vie ya Rythme Misamu correspond aux ala te ndeko nanga mutu nyonso oyo moni na sa moto toza na ba dépasser na biso libala eza dessin ça oza un mutu ko la vie voilà on cause peut-être au bala mais moi ça vie na yoti mo bala vie na yoti okutana mulongani bobalani na bino ozomona donc libala eza makambo nzambe na bana na ye ya makambo mokili te mutu aloba mutu alobi asala na mutu ngo nani asala na lise contre moi na Marie Misamu est-ce que c'est digne pena na moi na Marie Misamu ba eza digne tende so moi na Marie Misamu abala nani fallait qu'un pasteur o wapi boni omona ba mitakala ba pasteur na internet boni omoni ba yemi na nzambo ba betaka bato siko bala pasteur par rapport à quoi donc so pona yo garantie à vie faut bala pasteur mon roboyer asala mais il y a homme d'affaires na bien garantie à vie à libala il faut ka ko bala pasteur na muyembele na nzambo non par rapport à dignité na ye dignité ni ya ta musarafi na ye ya makambo tozolo bango po toza na kisasa mais bato baza libanda mo bazo vivre ba yebi réalité ngano tana to balite mais to yebi pe mo réalité ndambo dignité moko ezatende ko na ngai basa na nzambe baza bato neti babiso bayembe na nzambe baza bato neti babiso mais bango baza mo différence po baza en communion na nkolo mais nkolo ngo pe comme si asatika bango po mabele ki mingi na Congo mabele ki mingi pa ba pasteur to ba pasteur pasteur bazo toucher neti ba point ni oyo moni gezo déranger papa yo non moni ba makambo atezo salema na mboko yo zo mona te Desbe Fénine. Papa, tout le monde a mon âme. Je ne suis pas là pour le pasteur, mais tout le monde a mon âme pasteur presque l'année 2020. Net aussi, ça m'a boué. Voilà. Et ça, moi, il n'y a pas pasteur. Voilà, yo kolobani na bateau, tout baza contre Libala wana. Te ngai na za contre marambo bateau bazo loba puisque comme si bateau baza na posa Manix Chibuke kendo bala bango. Oh. Baza mibali na bango pe ba fiango. Libala ekoza peut-être invité. Okoza oza mobali na ndako me wambiaka libanda. Wambiaka jo moko boye. Le souci na ngai ezake bato balongola envie wana. Ouais. Ya ko envier Manix. Ya ko envier Manix surtout ba soko tayi bato zo sala analyse ma bezaka ba basi. Souci na bango ezaka Manix abala bango. Mais aussi mbati. Oh Manix aza frappeur. Vie ya bato congolais motema vie ya bato. Le problème balinga ki azala balinga bali souci ya bato zani. Soki Manix azala mutu moko aza digne. Abala mutu moko aza digne. Soki Manix azo terre peut-être ba chimbo na isasawa. So bala Marie Misamu linga boloba Marie Misamu mwana ye akeko bala na muto teka shimbo na isasa so bala muto sala na boîte so ko sala na gouvernement yibi mbongo leta akeko bala muto yiba mbongo siko finalement potika bato basala vina bango makambo zo ina na mboka baya so baza posa ko filmer makambo bato baka na paka dum baka paka dum mais na paka dum kuna bato basa cop na baka paka dum ba filmer ba lobela on internet baya mon pono ba kende makambo bato koma kongola likolo bango ya yete zo loba ewo mboka ndenge nini oyo mais kotala siko pomoni elo le biso kotala siko yaza mwana ya musali ya nzambe muto atrasa pesa bato nzela il a fallu papa kotala ya otala mutu mo papa et puis il y Musa na nzamba za congolais Marie Misamu azaki mwana kisasa ouais yepe mérite Misamu aza mwana kini makoli trop mingi na mikili libanda problème ate identité kinoiserie ko changer te tout à fait siko yo bino boningo comme c'est nani israélien ou bien nani Congo yo na moni oza pour Manix Chibuke tout à fait normal parce que basali péché te ba péché basala na za basala mboka tongo midi pour mona kango te voilà
Voilà, wana eza makambo ya lokuta bato batikaka koloba biluku wana. Voilà, pour nous on a biso rythme sambu. Je sais pas par rapport à l'analyse bato ba kosala kana o balenso di bon mutamtazali baza mutamtazali baza opesa opinion par rapport à ndenge ya zomonela. Ko koloba nani si faut message o s'adresser na. Tenga na koloba ka courage. Azana courage, azana condiment. Mutu moko ta mokili aya baby ça peut-être projet na bango na mbana. Qui ça c'est mesana koloba. Ouais. Qui ça c'est mesana ko chola, qui ça c'est mesana ko finga batu. Lelo soko balaki te balinga baloba. Alandi lokola mama na bango ayeko bala na kimukolo. Obali na age ya bien ndenge batu babala. Babandi koloba. Soki oza peut-être na kisasa ozote lengana balinga baloba lisusu. Mama na bango afufa atikela eloko te tala mwana do balinga balo do pona nga. Zalayo. Projet no eza mutu te ndenge bovani na mama papa na biso papa Manik Sichibuki Cashman. Les milliardaires congolais en Europe. Bato na jalousie mbongo na ye. Ya solo. Bato nde baza bato nde ba yebi. Na bolinga mama na été peut-être. Te bolingo te. Voilà. Un moment na carte internet ça wa ndeko nanga de la presse bande basi ba nini sakia osala te. To bandaki ne Eliane. Ozo mona lisolo ngo to bandaki ne Eliane, to ebongo Michibola. To e makambo ya baba na basi ba nini sakia par après ko nini suka moi moi ça nini sakia zaki bongo mosi ya ndeko na biso déplique comme nuance. Ah ouais balaki. Ouais bongo déplique balaki mais après divorce ndeko mosi alingi ko se lancer à côté na kata musique. Je sais pas pour naie, il faut ici photo beta moi lisolo na nepto ko lobani. Ah na lobani ni ya. Ngai na lobani ni yenga ko na yebi na ngai tenga na yebi na déplique. Na yebi. Moi na ye quand même. Moi si azalaki moi si na ye bazala soute. Bande basi bali ko ningi ça tourne na internet hein. Bazala soute ah. Oka sanet ba ba okende wapi. Mimi azalaka mimi akenda. Eliane akenda. Oh moi soki Clarisse akenda. Peniel et Lopé. Akenda. Ba c'est artiste ba tomboki hein. Ba tomboki te bakunda mama ne balimwaka. Yo mona bango susu. Aba aventurier. Papa biso toza concentré na mamboka ndenge eza boye. Na mamboka ezo ke ndenge nini nde yo. Yo mona te que climat eza bien te. Yo mona te que Fayulu asali mama na discours amabe Fayulu. En tout cas nga na sepeli te. Asali ndesini yo. Fayulu a trahir pena bato la muka. Ah mais il y a le bail mais il pas c'est seulement meeting ne toka ka il a fallu donc pour na yé par rapport opinion na bi faut ko destituer mo Zamboka par rapport à la nomination na yé à nommer après si bato musu ba garde na bato elingi ba aventure papa o so te mama ba Fayulu wala pardon mais yo le bimbo un véritable moi na mboka akolo ba discours wana te akolo ba biloko wana te yo lo ba susu ke non dans mon moment comme président de la République quelque soit ma bâti Tshisekedi na mone déranger bino baluba côté et déranger biso baluba te ba congolais moi je suis de la Muka et d'ailleurs automatiquement na longo la Muka na comme muto a PPRD par force mais muto a PPRD naza muto a PPRD et je soutiens les actions des chefs de l'État. Voilà. Au cas de la presse, on a peine à y peine ma soute, il a été peine à Minglelo. Moi, côté BCBG, na côté où est rentré, nous avons la moins moto de pela. Nazaki, na mignon après, tu m'as un peu que sur la masolo yango, mais n'a peine à toi analyser pe surtout les cambrons. Bande ko ya BCBG baza ko lilaka papa chéri, moto pamba, achaka bango poité. Nande. Mais tout monara, akenda ko pesa ka ba musicien mususu, mbongo. Voilà. De la presse, boni masamba. Tozo bunda kaka ni kame amen mais biso moka. Ya pas mbezate. Ya pas mbezate. Boni ba sango ya pas de je suis de Nignan c'est. Des fois le numéro 1 ya ba F2 aza mikili. Les 5 j'espère lobby. Maman na barbecue ko sali harmonie. Faire aza na mikili. La préparatif les comment? Ouais, préparatif est déjà bien dans le bon parce que faire rigoler mo aza numéro 10. Abeta ba lobby. Alors ça sabino ndenge ba pratiquer sport. Le padre. Après wana toto de la kaka album na biso ezobima harmonie eza meilleur album international toto bim c'est la bino na osanga na ba amoureux de la bonne musique ba s'abonner massivement na chaîne ya Ferrego la TV pour s'abonner ba abonner ba mataka pour comprendre que tochaka ngokate mais toujours baka s'abonner pour moi moi live à président monique yango pena pesa makambo ba internet nde masolo est-ce que bando beta ba pe ba ville ko ba fali ko na ba inoso ba betaka biso to beta musique pour na vite
Mais ça fait partie de ma musique. Ça fait partie, mais la musique... Internet, il faut comprendre. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et non, la musique est l'art de nombre de vies à l'internet. Tu as la musique pour la bayoka. Et non pour la batala bamouna. Mais yango pe ba vie pe la force artiste non? Force c'était. Moi non, ya bimi sanzembo. Nazo seta. Et puis nga beta ba nombre de vies à l'internet. Mais pour ezaki lo. Omona za. Ah quand Luka. Ah oui mon ba quand Luka. Innocent pe le yo na beti ba nombre de vies c'est bon qui to bazana. Numéro 1 ba nombre de vies c'est Innocent ba lume banda bo mwana na ye. Ah ba fali pe ba bi bazali ba to ba. Mais pardon, na lingo to beta ba solo ba toté, c'est Innocent ba lume qui est leader. Il y a un nombre de... On est les sangango ba journaliste c'est vraiment parti pour de la presse. Bandakala vraiment. Zakari baba su muto awera ya joka muto ajibe banda idéologie. Yango pe bino bo muta mo. Automatiquement parce que baza ba ene. Photo la naka aligné. Ah bon? Photo la aligné. Donne un exemple à malam bino bozo la naka. Oh, mais na lobi wapi ya mabe wapi ya malam. Même na Bible comme on a kutu te Jésus-Christ tout autour na Esaïka batunaye. Porte-parole Jean-Baptiste, le messager. Mana zamba koya bobongisa mitema alaka muta Jésus. Est-ce que alaka muta Satan? Mutu na muta za batunaye. Satan pas un porte-parole né démon. Vous comprenez? Satan za porte-parole né démon, démon peut za ba pire ba la bitina na ba sorcier. Maza wana. Donc comment encourager ce système ngo hein? Oh. Mais le système déjà ezalaka déjà existait déjà. Des tuyaux pena kota bo mona pena de la presse. Faire mon bimba. Ya olongolata ko bakisa. Est-ce que vous n'avez pas mis ça sur ba recevoir pe? Des fois nakendaka. Nakenda na ngai. Mona de la presse trop ferré. Nakenda na dia na ngai. Nakenda na ngai soki opportunité pesa meni. Nakenda na. Ba ya ba ko facilement. Ba manga tende nga na journaliste mune na mboko yo. Obi ke ma muso sala bat bakansa ga faire ko la tinda ko to moni ke bat pe o papa na journaliste mune na mboko yo. Nga na chef coutumier par force. Nga na journaliste idéologiste à internet. Yo yebi. Je te dis yo yebi. Nga na s'imposant na idéologie mbanga na mbanga yango nevani. Tout le monde va suivre va commencer l'émission na ba tige. Yo mo yebi. Na banzambala, na ba perique. Basé belé, je suis pas ici pour citer les noms ya bateau déjà basa sans impact. Naza mutu ba biloko wana. Voilà, on commence à citer au disons nous sommes les grands millionnaires. Narati à Londres wana. Au Libéria. Voilà. Libéria to kanan. Allô? Au Libéria bien on deuxième émission. Libéria voilà. De la presse dans l'ensemble de l'autre pour tout le monde déjà cité musique congolaise. Aux hommes nous qui et tout à l'heure avant de aborder ce sujet le bac mamou est important. Bande que belé à base internet ba sangani mingi pour tout à pena mambaliba la ndo na biso nani rythme sam. Je sais pas na côté na yo. Ne pas au monde bande que base belé internet ba ou meli baza ko balater. Au monde ngonde nini. Moto pas au bal les a. Moto pas au bal les a Karine Mokonzi la baronne. Sili. Je te dis, Karine Mokonzi, tout le monde est déjà en préparation à mariage. On a allé à des non-esprits à société, on a la vérité. Karine Mokonzi, tout le monde a posé, Kalaté a Zobalanaye, n'a papa, n'a biso, papa tigre. Donc, Bao Batigali, on a l'échec, il va la passer. Kende, c'est Tchétché, au Talané, va Zobamba, biso, la bouteille à Massangato. Otala botala libele tala otapa moi si musuni mo ah azo boire que loka babusho ka po yaraka ba ta ba tika ya tika de wanga internet ba otala te mibali ba zo ya te ba roya ndenge nini tonde ni de la presse ba roya ndenge nini batu mobimba ba sikolo ba lo ba rebelle na internet ko finga batu tala ne ba zo finga mwana Marie Misambo et abande ko ne ba se vraiment babande ko ne basi mais yebisanga yi ba bala ndeni e bana ndeni na libala nanu mais tant que moni ndeko na bango mosa tenga mi baza kana pour opese conseil papa les linges ça c'est là en famille boza numéro ne bo benga na chombe no le kana télévision papa ça peut mutu conseil na TVT yebango déontologie journalistique soit disant ba le kana ifasik vraiment bana ifasik mo fasik angwe beba comme na yebisa yo ke ifasik ezo former bandumba. Donc on va penser qu'il y a pas Karine Mokonzi et un film monté internet dans mobile. Azatna na mona yete, na monité, na monité. Yo mon fils na mobile non. Mais je te dis, je suis pas ici pour citer le nom des gens. Ba grâce c'était mon nom bonne rivalité. Na lobby, ndenge toza boy toza en pleine émission. Bache la biso image à journaliste ata mora bala sala 3 mariages religieux coutumier na civil azate. Yaka to vanda, yaka to kangisa photo, yaka ba mona biso, yaka to kota. Ah te bazaka na vient na
Eh bisa yo. Libale ya passe. Vraiment. Eleki tabana ku. Ba ko taba mabonde li to ndeni. Mabonde mangenge beba. Na yebite. Ba soigner nde na biso. Ba soigner na bino. Po tala biso to capable to komela bango ata idéologie combien. Wa yo mo tondo créer bango baba. Bandoko to ndeni. Bazo boya biso bazo linga bajo moko boya ba poto banini banini. Ba est-ce que bona ba poto. Ya ko sakana te. Mitakala soko moni sambe bela ba basika système atindela ngai. Tindela ngai. Mais bandomi bana pa poto baza mabe. On a bango piler bando. Mbala c'est toujours un chef. Mbala da chef ya. Un chef ko piler no. Eh bon échange. Ba on ba ba yuma ba toro na sasa. Voilà, de la presse. Donc vraiment en tout cas merci à tout balanda biso na Nuska TV. Nous a to ba to ko pesa ka makambu ya pambe zala jamais Maradona a mis sur les grands prêtres Nanushi a mis sur la reine de Londres, c'est-à-dire moi ça sur la guitare monté mais grand prêtre Maradona a mis. On est là to pesa makambu bien que ba difficulté zali to ya mali ko na pesa ka makambu to vraiment na suka émission. Siko message zali na ba ndiko to batala biso et surtout dans les cas où peut-être que peut-être que c'était un donabiso rythme na tuna kiote mais comme ko dressant na batutu bana na biso de part a conseil za ga juste congolais za la ga mutu ata la simazo ga mutelo ba ferre toza na mboka bien sûr makambo sika ba konzi baza sika makambo feza la paix ya sika batu batala sima bazo nga batu c'est ce que moi je peux dire voilà pour bande basi internet banda basi soko zo bala te po bozo finga trop bozo finga batu makasi bo changer quand même moi et fingelele bo tshaka moi ba mungwa na fingelele ça la moi ja voilà Tommy vraiment na suite s'il faut numéro contact ba dédicace photo ka numéro contact c'est plus 243 89 68 04 984 plus 243 89 68 04 984 comme on a ngeza bogarde de la presse na sala rappel na chaîne na biso Congo Liboso télévision so betika Congo Liboso télévision on a émission bimba manga na mbanga kuna manga na mbanga eza wana j'espère mama bien eza wala mama bien ezali on est là pour vous satisfaire tous ensemble il y a pas souci c'est la famille quoi voilà en tout cas merci beaucoup de la presse to kaboina yo merci na batutu ba soutenir ngai ça s'attend le T20 Bertie Souvebel Junior vient ngai tongo ya palais à risque ça de classe mondiale Boni MC partenaire privé na bete la ratolo Boni MC partenaire privé madame Belinda Lilite moi c'est qui en tout cas Tommy vraiment na souka s'abonner massivement à ta chaîne Abisso Nuska TV, il n'y a pas besoin de ça, ça t'a l'unga, il y a un zagi, au revoir.